Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. Si, hier mon t'a prédire liwana est-ce que biso ba tolobi ke ba obete masese biso obete masese ba congolais ba lobi akende soko tele omona partout ba ko makabila dégage ba congolais ba lobi te ke kabila akufa na masese hier mon nda lobi ke azo kufa na masese donc c'est normal hier mon nda a prédire liwana ye. Ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais. Non, écoutez. Et bon, il y a que na Rwanda, ils ont un centre de formation. Il y a Lingala, il y a Kikongo, il y a Kimbala, il y a Chiluba, il y a Swahili. Il y a langue nion so biso na Congo. Na Rwanda, ba centre de formation ezali. Batu nion so bazozwa formation, bazozwa bazo ekola langue wana pour ba kita na Congo. Yo kité na niveau à Bandundu. O kité na Bandundu. Oh, babenga troupe, na ebité so na robenga oni, mais za troupe ya ba Rwandais. Ba kiti, bazo kita na bangombe. Na bangombe, na bantaba, na ba meme, bazo ya na ebité so balinga sala l'élevage na Bandundu. Donc na comprendre te. Batu ba Bandundu ya aussi ka makasa minute. Donc ba Rwandais ba envahir Bandundu na niveau moko impossible. Na bangombe na bango. Donc ba uti na ngombe longwe Rwanda. Eye makolo ti na Bandundu. Comment dit Apareko? Apareko est parti moko et qui coexistait. Comment? Na yoga. Ils a parti moko et qui jamais coexisté na Congo. Pourquoi? Même biso la Congolo toi na diaspora nous ne pouvons pas soutenir Apareko. Pour la nini ils a parti oyo y a ba criminel. Oh, il y a solo. Mais nazo bisaote. D'abord ils a parti à ba criminel. De deux. Ils ont parti à ma traître. Oh, lelo soki Rwanda et envahir Congo. C'est grâce à y a président et à Apareko. C'est vrai, on aurait Rwanda. Mais yo est bien côté. Yo na Bissau. La personne qui a mené Museveni Nakatia RDC et Nakatia Zaïre pour à l'époque Nakatia Zaïre, c'est Honoré Ngwanda. Yo na Bissau loko. Il parvient à escroquer toujours. Le vieux là a escroqué Denis Sassou Nguesso. Il a escroqué Omar Bongo. 90 millions, je crois. Sokinga na kosi, ayebi aza conscient. Vieux wana a escroqué bango ayebi bango alobi azana arme, azana armement, azana ba soda, aza prêt à quoi attaquer ba Rwandais pour na benga na bango. Omar Bongo a soutenir. A pesi 3 millions. Vous avez compris? Sassou Nguesso a payé 3 millions de dollars. Omar Bongo 3 millions de dollars. Il y a un président aussi. Nabo n'attend comme président. Je sais pourquoi Nabo il n'attend comme on a. Lui aussi avait donné 3 millions de dollars. Donc au total c'était 9 millions de dollars. Bien, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission. Showtime avec votre humble serviteur Yannick Wenge Motonaki Bonzame. Merci beaucoup parce que vous êtes toujours au Bélé Wandarabi. Toujours dans le cadre d'émission, vous avez toujours d'actualité. Oh, et les caca Nambo Cannabis au Congo, je suis avec Papa Jancy avec lui vraiment tout le temps solo par rapport il y a marche au Congo par rapport à Rwandais, Nguna, étrangers, Bazo Kota Nambo Cannabis au Congo, on va parler vraiment avec Papa Jancy tout le temps solo. Merci beaucoup le président James Kazongo, merci beaucoup na battu tout au Botalabiso, merci beaucoup encore na les boss José Didi Dipumba. Je suis avec le président. Je suis avec le combattant Nakatia Moro, Papa Jancy. Bonjour Papa Jancy. Oui, bonjour papa. Bonne santé Kala Ozomo Nanaté. Ouais, Nasa Moni Babizi. Babizi les Kébélé, Tozo Bunda pour l'intérêt à Mboka. Donc toi Babizi, son abi busy, donc c'est que toi busy. Pour la Mboka. Vous comprenez? Parce que Mboka et qui n'est pas boité. Pour tu vas bien au monde Nanaté, il y a aussi les sous combat.
ndenge olongwa na IDPS ndo tikili su komba mais nga komba omoni komba nga nazotika komba soki tobengani ba Rwandais na mboka na biso tobengani ba étranger na mboka na biso wana nde komba esili mais pour le moment tant que les Rwandais seront toujours dans notre pays tokobunda juste à ce que tobengana bango gloire à Dieu pour Kalateawa on va tous les chasser. Donc gloire à Dieu Kalaté tozo bengana bango nyonso. Kalaté moyeni ni obo bengana ba Rwandais ala po bango balingo ngate kabila bia kolongwa na masasi na mutuna. Mais kasi yé moko muta prédire liwana est-ce que biso ba tolobi ke ba obete masasi? Biso bi tobete masasi. Ba Congolais ba lobi akende. Soko tele omona partout ba okoma kabila dégage. Ba Congolais ba lobi te ke kabila akufa na masasi. Yé moko nda lobi ke azokufa na masasi. Donc c'est normal. Yé moko nda a prédire liwana ye. Azokufa na masasi. Mabe siko eza. Merci beaucoup papa Jansi yoza analyste ya makasi. Bato omona ba marche ezo sala ma ebele na marche yango bato ebele ba okufa toujours bato ba okufa na ba marche makasi marche oto le kana le 31 na marche oto le kana le 21 janvier o bato ba kufi ya makasi. Papa Jansi ko ba nini yo bato ba sepela na yo pour la analyste moko ya makasi. Non, le problème est aboy. Le problème est que bato bazo bomba bato wana. Ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais. Non, écoutez. Et bon, vous évitez que na Rwanda, ils ont un centre de formation. Il y a Lingala, il y a Kikongo, il y a Kimbala, il y a Chiluba, il y a Swahili. Il y a des langues nyonso biso na Congo. Na Rwanda, un centre de formation ezali. Batu nyonso bazozwa formation, bazozwa, bazo ekola langue wana pour ba quitter na Congo. Yo quitter na niveau abandundu. O quitter na abandundu. Oh babenga troupe na ebité so na kobenga oni mais za troupe ya ba Rwandais ba kiti bazo kita na bangombe na bantaba na ba meme bazo ya na ebité so balinga sala élevage na bandundu donc na comprendre te batuta bandundu ya aussi kama kasa minute donc ba Rwandais ba envahir bandundu na niveau moko impossible na bangombe na bango donc ba uti ngombe longwe Rwanda et makolo tina bandundu raisonner côté li wapi mais c'est grave ya likamba okamwa ozokoma ebimi ndenge nini ngombe uti Rwanda ezokota bandundu ole ya na nzela est mais est contourné tala contour wana ezokota siko bandundu esa ngombe eza bango tuko eza bangombe na biso mo ba yibaki apo ba non eza bangombe ya bango moko ba Rwandais omoyi ba Rwandais azalaka na mawa ya mutute so yo lelo kufi eza okola na bomi nyao eza ko na bomi nyao mais soki ngombe akufi mais eza matanga famille mobimba famille ebongo yebite batu wana bazaka na mawa ya nyama ke ya ngombe ke mawa ya yo mutu omoni ndenge eza wana soki lelo ngana Rwandais yo za Congolais yo za na dengombe na yo nga naza na 40 ngombe nga na oya koluka yo to sala association ba ngombe tu peux imaginer nga na 40 ngombe na ye koluka yo oza na ngombe wana ba ngombe mibale nga na ye koluka yo to sala association ba ngombe donc association ba ngombe to koma na combien de ngombe 42 tant to komi na 42 ngombe après na bomi yo donc basala ande bongo bongo ebite tant na boma on a tikali na 42 ngombe wana do befika de ngombe bato wana musala bango yango wana bato wana baza bato osakana bango te ils sont très venimeux que les serpents ils sont très dangereux que les serpents ndo moni bato wana baza bato ozo sola nae ils sont comme des vipères ozo ganga ils sont comme des vipères batouana. Donc il faut que bana batouana. Merci beaucoup papa Jansi par rapport à la marche dans nous bateau koufi ba accident peut tout ça la masusu na triangle wana na ba Congo bato bazo kufa na Congo lokola ba nyama réaction ezani ni take yo za mona mboga. Obi ces gens là veulent nous finir. Ozokomenga ba za na besoin aussi les sabiso na Congo. Basi sabiso pour bango ba tonda ba envahir biso basi ba koti maintenant ba envahir biso te parce que pour na ko envahir biso ezaneni il faut pas banda ko éliminer biso so ba éliminer bazo ko éliminer entre temps bango bazo éliminer en même temps bazo bota ozo komba biso siko tozo comme minoritaire bango bazo comme majoritaire et c'est ce qu'ils ont fait avec les Hutus les Tutsi là basala ngo et pas ba Hutu
baboma bautu yango moni bautu ebele bakima na Rwanda bautu bakima po nini batuti bakoma ko boma bango osakana te yango moni lelo bautu il se prépare pour rentrer donc il faut bazonga avec force pour nous récupérer mboka na bango yango moni bango pour nous préparer ba carte wana tellement qu'ils sont minoritaires nde bazoluka ba envahir Afrique centrale mobimba ba envahir au moins de ba envahir RDC et ils sont pour ton information na Congo Brazzaville baza dje belé ah bon oh na Congo Brazzaville baza dje belé so, na Angola baza dja ebelé na Soudan baza dja ebelé ozo mbenga donc bazo tonda déjà pour la nini pour biso tozwa moyen hein ya obenga na bango te problème to na ngo yango na landa interview ya maître Mukendi n'habite so ebi maître Mukendi maître Mukendi aloba abi batwana ils ont existé na mboka na biso depuis du 18e siècle donc bayakala na ko bayakala bazali bana ya ndumba ya fruit ya ba éthiopien na ba israélien ozo kombenga donc ba éthiopienne oyebi période akala ba éthiopienne bazao kini na Israël oyebi histoire reine de Saba fut une éthiopienne donc ba éthiopienne bazaka o osala kindumba na Israël siko fruit ya ba kindumba na bango wana bana ngo bango wana babima bazolo milai bana ba Éthiopie siko tant ba ya na Éthiopie bengana bango ba mona bakima nzala na Éthiopie ba bengana bango te bakima nzala et pas ba mama na bango nde ba koma ko luka moya ko kita bazokita nde ba ko trouver place ango wapi na Afrique centrale ozoko manenga ezali na tribu moko te na RDC kombo na bango ba Nyamurengi bazate ozoko manenga tribu moko ezate kombo Nyamurengi donc ba uti musika ba yende ba yeko kota ba mipesi ba Nyamurengi Mobutu azaka o protéger bango Mobutu alingaka te ba kote la biso ba envahi biso ndenge lelo ezaboye Mobutu apesaka bango vallée nde bazaka ovanda na vallée wana Mobo va créer des ordres na Rwanda Mobo bazongi Mobo va créer des ordres jusqu'à ce qu'ils ont tué Abiyarimana ozo bango ba bomama Abiyarimana tant ba réussir siko Rwanda ozo momenga yango mo lelo ba yesiko po ba réussir biso omoni problème tozanango donc problème biso tozanango yango wana. Merci beaucoup papa Jansi, vraiment il y a problème. Oh tozana on te mettre ce solo ya apareko ya président Honoré Ngwanda na moni keba kotina bino énorme. Mambe bimé belé nini susu pour monsieur Zani. Na bien yoka nga omoni apareko. Apareko eza parti moko ekoki ko exister. Comment? Na yoka. Eza parti moko ekoki jamais ko exister na Congo. Pourquoi? Même biso à Congolo, toi na diaspora, nous ne pouvons pas soutenir Apareko. Pour la nini, ils ont parti Oyo, il y a des criminels. Oh, il y a solo. Mais d'abord, ils ont parti à des criminels. De deux, ils ont parti à des traîtres. Oyo, lelo soki Rwanda et envahir Congo. C'est grâce à il y a président et Apareko. C'est vrai, Honoré Ngwanda. Mais il y a bien côté, il y a un Bissau. La personne qui a mené Museveni Nakatia RDC et Nakatia Zaïre pour à l'époque Nakatia Zaïre c'est Honoré Ngwanda. Museveni avant plus de 5 ans na ndaku ya Ngwanda na Gombe na Simayi ese wana onyo soyebi Ngwanda ayebi ndaku ya Ngwanda na Simayi ese bayebi OK sikoyo na place wana Museveni avanda wana plus de 5 ans alia Pondu alia Thomson Okalinga alia Ngombe alia Mnyamazamba euti Équateur ozoko mbanenga alia biloko wana nyonso. Qu'est-ce qui s'est passé? Tango bakomi ko se comploter pour na ko attaquer Uganda ozoko mbanenga Ngwanda avait envoyé ses agents, il y a information ozoko mbanenga si jusqu'à ce que ba réussir Uganda tango ba réussir Uganda comment qu'est-ce qu'il fallait ba kota na Rwanda tango basilisi Rwanda ifaki bakota na RDC Ngwanda sobo landi ba interview en Ngwanda oyoka ke Museveni ayebisaki ke ba okota ti na Zaïre Museveni siko ba se complotaki ba yokanaki na Ngwanda ke soki bakomi na Zaïre c'est Ngwanda qui deviendra le président de la République
C'était comme ça. Oui, c'était comme ça et Mobutu ne savait absolument rien. Yango wana omoni Ngwanda tango ba trahir ye. Donc les trahison oyo Museveni a sali. Hier bandaki na ko trahir Mobutu. La première personne à trahir Mobutu au Congo, c'est Honoré Ngwanda. Obino boyebi wana. Si yende mutu a trahir Mobutu. Oyebi nini? Mobutu tango bengaki Tshisekedi na Nice. Ezaki po ba pesa ye responsabilité, charge nyonso. Ayebaki Mobutu ayebi ke o aza mwana mboka. Soki lelo to pesi ye pouvoir à reprotéger biso. Ba yebaki yango. Ngwanda. Vundwawe. Nzimbi, général Nzimbi. Ba telemela Mobutu. Ba boyi balobi tipo wana za muluba. Soko pesi ye abako nyata biso ndenge balobaka do biso toza na position te eza maladi okobika boy na boy. Mobutu le jour Ngwanda est allé Ngwanda zaka en Afrique du Sud jour oyo Ngwanda ke ko visiter Mobutu na Maroc Mobutu atuna Ngwanda ba question atuni Ngwanda yo za wapi po na za Afrique du Sud e bongo Nzimbi o Afrique du Sud e bongo Intel Mvundwawe Mvundwa akima na poto e bongo Intel akima tel place e bongo ngai wana Mobutu atuni e bongo ngai yo za na Maroc atuni esko e bongo Tshisekedi Tshisekedi azana Kinshasa Ngwanda mbata ya suka ya Mobutu apesa nde Ngwanda na mbata ya suka Mobutu abetaka mutu alakele mabe Mobutu alakele mabe na mbata ona talaka mutu azobunda na liwa a gifler mbata elingelo bakalakele mabe ozomenga Mobutu a gifla Ngwanda mbata ayebisi na yebisaka onindi soki Tshisekedi azalaka bato balikaki bakota te bino bowelelaki croyant que boy na boy or Mobutu ne savait pas que traître à liboso ezaki nde Ngwanda ye selon ya za raisonner que traître eza général Maïle or Maïle te ezaki Ngwanda ozomenga siko ye Ngwanda wana akoma kosa batu azana akoma ovanda na sia mai non Ngwanda to yebi bisiko ovandaka na Maroc Ngwanda vana na Maroc ebongo yebiteke Ngwanda zaka Maroc ba image oyo bino omonaka Ngwanda azalaka na Maroc depuis Mobutu akufa Ngwanda tika na Maroc po en Afrique du Sud asantaka ke akomi na insécurité balingaka babomaye yango moni place oyo akokoza na sécurité lokola yebaki roi Joseph ayebi roi ensande te yango moni akenda obombana kuna parti na ya Apariko babengani bino président bape bengana ndala wazaki vice président na ena équipe nyonso o boke ko sala énorme babengana bino nyonso tout bamo boko sala énorme mais na lobi boy yoga toke malembe na maboko na ngai ne na zaboye na simbi lettre ya démission lettre oyo eza lettre démission ya monsieur Ndala Wandala yango bakomi from Ndala Wandala ozoko manenga asali a transfert atindeli batu atindi yango na Apareko ozoko manenga donc Ndala Wandala président ya Enor sali lettre démission yoka na ngalo baboy avant alongwa na Apareko étant que vice-président asalaki lettre na ye ya démission ozoko manenga songa alobi na tanga peut-être boko moloba ke na kosi est-ce que ko tanga même ataka titre ya pamba ya lettre oyo tanga ngona merci beaucoup on a moni from Ndala Wandala dans octobre 2017 concerne crise au sein de l'Apareco, création d'un courant politique de combat et de démission du poste de vice-président national. Ok. Bon, siko, Apareko selon ngana yebi Apareko. Apareko ngana yebi Apareko. Moi, je n'ai jamais été à l'Apareco. Pour n'ayebi ezaka parti à aventurier. Yango mo itang bayaka ko proposer. Déjà parti à aventurier. Yoka. Tang bayaka ko proposer biso to boyaka Apareko. Franche vérité. To boyaka Apareko. To linga ko sentir Apareko te. Pour la nini to comprendre que le président qui est là c'est un criminel. Un criminel. Quelqu'un qui a beaucoup tué au Congo. Non, écoutez, Ndala Wandala n'a jamais travaillé avec qui que ce soit. Yoga mangana ibisao. Ezana mbatu mokote groupe mokote nakati RDC wana. Mouvement politique mokote nakati RDC wana. O Ndala Wandala a travaillé na bango. Ndala Wandala tikala a travaillé na mutute. Ozongo mbenga azali jeune politicien abimi
un juriste et un avocat. Le maître avocat. Oui, Yokate, c'est un maître avocat. Vous comprenez? Nala, un juriste. Vous comprenez? Il est article qui travaille dans Batouanate. Article qui travaille dans Batouanate, c'est le mouton qui a travaillé dans les avions ou les criminels. Donc peut-être il n'est pas quitté. Mais lorsqu'il a compris les histoires, il y a un moment qui dit Yoyebi. Na Congo, bon, peut-être tu as été trop jeune, peut-être tu ne pouvais pas connaître. Mais Bissot Ozaki déjà un peu âgé là, on dit. Les vieux Ngwana, tu ne les connais pas. Ouais, Loba, na marche à chrétien lobby, ndeke nyonso bo monde na nzela. Na balabala beta ngoma, beta masasi. Ndeke, abengi biso, bazairwa, bandeke. Vieux wana. Di yo ebi vieux yo, baza benga Terminator. Yazaki soki azoleka. Il a beaucoup tué au Congo. Nous ne pouvons pas supporter Moutouamarke wana. Biso ba Congolais to ko jamais ko supporter Moutouana. Congolais nyo so azana apareko, boyo kangai. Bo eza parti na bino na ebité so bolanda nini. Il ne fait pas. Dit, est-ce que yo ebike yo na biso loko. Il parvient à escroquer toujours hein. Le vieux là a escroqué Denis Sassou Nguesso. Il a escroqué Omar Bongo. 90 millions, je crois. Ce qui a kosi, ayebi asa conscient. Vieux wana a escroqué bango ayebi si bango lobi azana arme, azana armement, azana ba soldat, aza prêt à quoi attaquer ba Rwandais pour na bengana bango. Omar Bongo a soutenir. A pesi 3 millions. Vous avez compris? Sassou Nguesso a pesi 3 millions de dollars. Omar Bongo 3 millions de dollars. Il y a un président aussi. Nabo n'attend comme président. Je sais pourquoi Nabo n'attend comme lui aussi avait donné 3 millions de dollars. Donc au total c'était 9 millions de dollars américains. On va payer ça en Rwanda pour attaquer. Après, il a bouffé l'argent, il a bouffé cet argent. Vous comprenez? Trésorier naïe, trésorier naïe. Hein, trésorier naïe. Boyebi, bino na pareko boyebi. Beaucoup la zawapi. Beaucoup la koufa na Mali. Beaucoup la koufa na Mali te. Beaucoup la koufa na ndaku ya Ngwanda. Poka na makambo 9 milliards wana. Koufa ndenge. Ngwanda boma ye, pour tracer zalate. Pour tracer zalate à 9 milliards wana. Boyebi apareko. Apareko eza parti mo mystique. Ezaki bon parti wana d'abord un bakabarate ngwana emo d'abord amabo makasi akabarate ngana yebi histoire ya ngwana même lorsqu'il travaille avec Mobutu ngwana kenda a visiter nani rebelle azaki na Angola onai Savimbi ngwana kenda visiter Savimbi a pesa e colis ayo pesa Mobutu oyebi ke akabola colis wana mais la réalité c'est belé makambo ngana lo bana ko constater na lo ba vérité. Marambonga na yebi ya vieux wana honoré Ngwanda. C'est quelqu'un au Yotoko qui jamais aura jamais travaillé avec lui parce qu'il est mauvais, il est méchant. En tout cas aujourd'hui, une grande partie à Congolais et Congolais là, quoi que Kabila mutakufi. Ah bon? Ah mais comment on a dit ça? Pour yende ngazaona, abeta, webi kabeta katina Kabila. Ah bon? Bon, yebite. Abeta Katina Kabila. Abeta Katina Museveni jusqu'aujourd'hui a bénéficié d'un intérêt à Museveni. Quand on a émission, a bénéficié d'un intérêt et pas Museveni a payé ça quand même bon. Si on a battu au bazar à Pariko, tous les membres, tous les Congolais bazar à Pariko, ils le bannent. En tout cas, aussi to bandi mouvement Moussou ya Sika. Mouvement on a comme on énorme. Vous avez mouvement on a comme on ezali énorme. Énorme wana ezali juste mouvement politique. Énorme il nicola ça yango ensemble pour une nouvelle république. Pour une nouvelle république. Donc au départ, et là on a liboso tozo banda. Nous devons d'abord bouter to bengana ba Rwandais nyonso bazana mboka na biso libanda. Moi je suis combattant, j'ai beaucoup combattu depuis le Congo. J'ai été tabassé na lala ba kacho na Kankokolo, na en Afrique du Sud, to lali ba prison, to koti ba prison na mboka oyo, mais ce comme na ndimi ngai
na soutenir ndala wandala pour na moni ba ambition ya ndala wandala exact et vrai. Parce que bon babi ba mbongo mama bina to mituka mama bina azwa ya pareko ya ba membre pareko azwa ngo nde ba mbongo wana ba ske na ngo ba sala énorme oyo eza mamba solo to lokuta. Bon na lobi boy omoni apareko landa makambo na yebisao apareko bandanga naza en Afrique du Sud en Afrique du Sud combat ebandi na 2006 natikala komona ata vélo ya pamba o bakoma apareko natikala omona ngote ata vélo ya pamba ebo muntu ka bazwa d'abord ngwanda kabate vieux wana kabate ama bo makasi ça somi mituka alo ka somi ne batina mais ko azo mo mutuka est-ce que yemo d'abord ça mutuka question na retourner ngwa oh donc ata mo mako je ne pense pas aza Maroc kuna tala c'est que c'est un vieux omoni ba vieux bango balingaka ba lesaka bango ozo mbanga il était avec Mobutu Mutazaole. Nous avons eu quelqu'un qui est capable de nous diriger, de nous soutenir. Alors la personne c'est Ndala Wandala. Ceux qui va corrompre na éviter ceux qui va corrompre tout be ba éviter kaka loba. Ozo mbanga Dosta, je te mets en garde. Attention, attention. Il ne faut pas chercher le feu. To tika no ba Rwandais poto to attaquer yo. Donc eloko biso tozo lukato to bandango na ba Rwandais to mekango na nepa na yo. Keba ezala mbano ya suka. Dosta ezala mbano ya suka. E na kebisi ngwanda koluka ko sali mabe oyo sala na mokili kolunka te opakola ngo epa bato mosusu. Tika makambo oyo. Yo tika même makambo parti politique. Tika yango na bondeli yo tika pour parti politique na yo eroza na Maroc erotika la na Maroc erosuka na Maroc en Afrique du Sud parti wana se kufa la personne qui dirigeait ces partis c'était Maman Bena mais Maman Bena alongo a démissionné bino bobi benga na ye na ngana ebi na pareko ezalaka ke ngwanda ye moko aloba na landa ngwanda aloba ke apareko eza parti babengana mutu te ndenge yaki soko moni obima obimi na yo bon siko bato babimi na bango balongwe ekomi obengani bango pourquoi ozomona eza politique ya salite donc likamna na loba ya suka parti politique oya yo toyebi ke luka obotola roi asande pouvoir soka za roi Maroc luka obotola pouvoir na Congo aussi maté po yo même biso mko toko zwa yo toko simba na maboko omoni bisiko ke na osala conférence na wana c'est parce que biso tozala te mais le jour où toko zwa yo oh yé na Afrique du Sud ça oui to kananga mwana na yo to kananga mwana wa mwasi awo oh abala pasteur mais batumne ba conseiller biso on allait les tuer mais pour la colère ceux qui aussi tu continues avant to bandana na yo to bandana na mwana wa mwasi to yebesika vanda azaki na bere akoma ovanda na Santon toko aya wana toko attaquer to yebi na adresse makambo nyonso keba. Merci beaucoup papa, merci pour numéro de téléphone. Numéro na téléphone ezali 061 004 0059 Jansi douté tozoloba vérité Yamonde. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup Nazarina papa Jansi. Moi on la rate énorme. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup.